JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952001344 ou ainda para 924-820103. JNZ. Très heureuse de vous avoir devant vos postes téléviseurs. C'est la vôtre, la dame d'or Olga Makengo à la micro. Derrière la caméra, nous avons l'international Michael Mayola, le grand caméraman du moment. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous allez voir la chaîne Bisso, Oezali JNZ News et Télévision, une chaîne à référence. Oui, la cabine news, moi vraiment, il y a Veru dur, il y a Solo Penza. Yo on a nos abonnés à la chaîne Bisso et ça la Bisso confiance et s'abonner au Kozala na yo vraiment déçu. Moi je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne JNZ Télévision Bokozala vraiment déçu. Ah lelo tozo le bela sur nyonso tozo ça la analyse tozo le bela sur double arena ya papa Hervé le padre Motoya Yambo. Toujours le belapé barena o beta maki déjà. Liboso biso no soto monaki réussite na yango. Toujours ça la analyse moko ezali vraiment intelligent. Naza ni pour ni contre. Je suis vraiment au milieu du village. Na o beka ko le belapé lisusu ba attaché de presse. Oyo président Nabiso Fali Ipupa Memaki na Paris la défense arena ndenga lanisa ki barena na nyoso misato. Tomona ki biso nyoso le grand aigle Fali Ipupa ndenga beta ki barena na nyoso misato. Réussite ezalaki vraiment total donc de fait ezalaki te. Mais batacho de presse na ye oya memaki. Basunga qui était na promotion Yarena. Quant à moi, je dis vraiment coup de chapeau à l'artiste. Il se bâtit seul. À sa promotion na yemoko pe barena na nyonso ba concert ni nyonso ezala qui réussi. Bravo à l'artiste. Karabino moko boyaki na slogan tiadati 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 tiadati. Papa Hervé P. Motoya Yambo, on a l'alité. Le 20 avril, le 21 avril, Adidas Arena. Ah, l'Ikambolo qui t'a grave, l'eau qui t'a compliqué. Ba warrior, ba lobby, différence c'est alibo, que c'est mieux allié. Bango babeti arena 40 000 places. Papa Hervé Beta, il y a 9 000 places. Quelque part, Bagolois, hein? Na respect quand même. Tous à la paix reconnaissant. Tout ça merci na Fali Ipupa. Pour y monter à zongi si musique na poto. Vraiment beaucoup zala d'accord nangai. Bo tenir nga vraiment regardé. Beaucoup zala d'accord nangai ke. Topi sa merci et pas Fali Ipupa. Lenga daj moko lobaka. Tant bozo mela mai banzaka pesus. Tant bozo beta barena na poto, tant bozo beta ba concert à poto, bo banzaka sus. Ah, ozali aigle, abundana ba combattant. Abundana Bokechua Yambo Alongaye concert et bêta. Grâce à Fali Ipupa, le Lopé Papa Hervé, le padre
akepe ko beta lisusu na poto pour na place wana vraiment te remercier Fally Ipupa za grâce na ya bundaki afongoli nzela lelo musique ezongi na poto Papa Hervé zo beta double Adidas Arena mais tu dis que to kende avant nous na kota vraiment analyse nanga makasi nango Adidas ezala nango pena ezala lisusu pena na mode te hein Adidas griffe wana na le bela sal wana Papa Hervé o beta te mais non le bela griffe Adidas zalaki ezala lisusu penza te na mode mais grâce à Papa Hervé Ferrego la Adidas lelo ezongi et Papa Hervé tekisi Adidas hein atekisi penza Adidas dans ndenga mukete est-ce que Papa Hervé azana contrat na Adidas to azaka na contrat na salle Adidas est-ce que Papa Hervé va signer contrat na Adidas na maison Adidas na ndenga otekisa bango Papa Hervé pena tekisa Adidas bagolwa balobi bato apoto balingi sikonde bayoka musique bongo fallait abeta que c'est musique te abeta musique te bali bato apoto ba sentir siko musique Papa Hervé bino moko boye na slogan chat date stade Papa Hervé koti atie date ndenge nini susu epesi lisusu mbutu naka mususu soki to le bela mingi Ferrego la na Fally parce que na minute ba onde ba simbi musique congolais ah oui beaucoup ça la vraiment d'accord nanga ba musicien baza na bango bazo beta mais actualité penza batu bakangi na minute oyo musique na biso eza Papa Hervé na Fally Ipupa eloko tolingaki yango na salaka analyse moko tangu Fally Ipupa zo beta Paris la Défense Arena ngabaki il faut concurrence oyo et kende boye au moment oyo Fally Ipupa zo beta Paris la Défense Arena fallaki Papa Hervé abeta na nini Ovo Arena falaka zala wana mais Papa Hervé azalaki na Abidjan fallait azalaki na Paris tout le monde a un peu différence wana mais lelo Papa Hervé atie date malgré parce que critiquant au karaké ils ont 9000 places mais noté qu'on a la conférence de presse il y a ba Gaulois balobi sont pas 9000 places ba rectifier ils ont 13000 places ils ont 13000 places ils ont les sous 9000 places et c'est vrai pour y a fallu bima kimbala moko 40000 places. Il n'y a pas perveillé 9000 après ben comme ça la conférence de presse ba mon bagola ba biso ils ont 13000 places. Que le Congo gagne. Que le Congo gagne bango nyonso baza ba musicien mboka na biso. Sikoyo ba attaché de presse il y a une victime où il a fallu Ipupa. Bota la promotion pa baninga. Bon moni ndenge bazo sunga Papa Hervé na promotion. Hein? Ba warrior. Bozo mona promotion pa bagolwa. Yango wana nde bazo soutenir artiste na bango. Mais na batache de presse na ngambu ya ba warrior vraiment bosunga ki artiste était na promotion. Il se bâtit seul. Il s'est bâti seul. Et ça qui kaka entre bino na bino. Quitter matin ndongwani quitter matin. Mais bota la koto baninga. Promotion bazo sali la Papa Hervé. Yango nde to lingi. Bo soutenir artiste comme il faut. Bo sali la promotion et activité o yazo sala. Yango nde makam. Et non ko finga. Et non ko finga chroniqueuse la kisi
eza synonyme à kofinga te. Place wana penza bande kona biso ba chroniqueuse vraiment to bongisa nanu. Place wana to mekano ko bongisa. Onde to komoke nango pe mabe. Et surtout ba o bazali banda ya mboka, o to bengi bazana ba diaspora ba o bazana Europe. Quand même on est des Africains hein. Maintenant je m'adresse na ba collègues chroniqueuses, na ba chroniqueurs. Tous les Africains, il y a des mots pour nous prononcer en go. Quand même, il faut kilo parce qu'on est des Africains. On n'est pas des Européens. On est surtout c'est normal. Quand on komi lokola musala moko boye ba komo futela ngombongo. Pona nini. Aux attachés de presse. Il y a musiciens songolo. Mais au bando finga pourquoi ceux qui s'appellent artistes et ceux qui sont artistes au constater que ceux qui bandi ko finga batu au fingi et ceux qui s'appellent moko na déontologie ya ba journaliste na monde sika ba lobate que journaliste to chroniqueuse égale ko finga. Tant tozo finga batu tozo diminuer artiste na biso moko a matatin et msusu ba parents ba komi ko baina ko côté internet likona mafinga ba chroniqueuse ko moleka to meke mpe ko bongisa na place wana to bongisa nanu to sala ba promotion ya ba artiste na biso ezalelo comme ya malamu ke o telemi liboso ya caméra aux 8 ans non ya ko sala live ya ko finga pe benjir moko boye oyo moko je ne sais pas tu te sens comment ton ozo bimisango tu es trop à l'aise organisateur batumso so sonner ma bé. Là je remercie déjà tâche de presse côté déjà à Bagoloa coup de chapeau bozo kende nango bien balobi lisusu ke est-ce que ba visa ils ont mis déjà babiti ah bozolo baloba ke bo ke poto est-ce que ba visa ils ont mis déjà on ne sait pas mais il y a encore du temps tobo sanate il y a encore du temps avril et 20 ans moulaï tokoti mars kasiko il y a encore un mois. Un mois peine vraiment liboso na biso. Est-ce que ba visé soit mis déjà? On est engagé kaka ba gladiator na ba Gaulois. Maintenant on soit sur le Congo qui gagne. Ba musicien mususu pe toyo ki bazo chapel kaka libaya ngo na barena ngo kaka bravo. Il y a des choses au faire rigolo à kosala fallait à kosala ngote wana tangu fallait beti triple arena. Je ne suis pas là pour citer le nom de gens mais à l'écart c'est la live à lobby qu'il y a des choses au papier V aza capable la kosala fali pour kokate mais a osé kaka et lo que ça la kae asa ka mpe na kobanga amituna ka mingi ba question est-ce que kosimba est-ce que na ba est-ce que wana omona patika wana mais na ngambo ba warrior fali pour pasaka aigle vraiment nde kombonezali. Et simba te maocha mutu. Il suffit na histoire et comment mikie à salango. Eh bon ça d'accord maintenant vraiment tant vous fallait annoncer que azo kendo bet à Paris leur défense arena. Et c'est là qui même pas un mois. Et puis à Betty triple arena en écart à 21 jours. Vous allez 3 semaines. Et puis nous sommes plein. Donc azalaka déterminé. Ce que j'aime chez Fally Ipupa, azalaka déterminé, pas na négativité existe à côté. À mon aka toujours
positivité liboso na ye yango wana ye moko ayemba la force qui va m'arrêter n'existe pas. Il est vraiment aigle. À Betty 3 arrêts dans l'écart à 21 jours. 7 jours, après 7 jours à Betty, après 7 jours à Betty, après 7 jours à Betty. Quelle résistance. Si quoi, papa Hervé a le billet coûte un écart à 3 jours, le 20, le 21. Ah, Nzambe nanga Michael Mayolo, mon amakambo. Ya lobi ne kara jour moko. Peu jour moko kutute, a beti le lo a beti lobi. Concurrence angwe kenda ande bongo. Ya jibe na wera vreme kenda bongo. Ya jibe na wera kenda bongo. Oya za awa, oya za awa. Nyonso tu lo kumwa Congo kaka. Drapeau na biso kaka mutezozo a Valère. Torozalana pour na soutenir concert ya artiste na biso Ferregola. Mais non on a Ferregola azo vraiment soutien. Ya ba collègue na e ba artiste belé a azo vraiment soutien bazo soutenir ye prévané Kofi Olomide et le quoi ça la te pas moi na mais ça li pas Ferregola. Ça n'a pas fait rigoler. Azo soutenir rien. Mais il fallait avoir soutien à Moutouté. Pourquoi? Pourquoi? L'artiste congolais soutenir qui triple arène à té et a fallu y poupa. C'était pourquoi? Les autres ont dû parce qu'il est trop orgueilleux. C'est rare. Fallait pas à la corguer. Ce qui m'a lobby que Azan a 10 000 par exemple à lobby qui a $1 000 naïe. Et comme qui orgueil. Et ça qui orgueil te Azan angonde. C'est quoi Azan la emblème qui ti sandengeni. Quand même to lo bakape. To sunga kape barsiste na biswango. To linga bagara ko juger. Azaboy ko bolinga kazala ndenge nini bo meka mpe koloba artiste moko pas wa courage jonsusu alobi que non fali poupa to soutenir kete po azala ka boy mais biso to lingaka azala boy quand même ko ki pe osunga e likambo musungu ta sala ka azoyeba ke onangambo ne bika osala mo bien nzoke pa bato yebi ma bien te l'erreur est humaine. Place bon monde à Kakiazana Berreur. Bosungae, c'est votre frère. Il fait la fierté du pays. Tant que l'artiste a besoin de soutenir Ferregola, vous soutenir y pourquoi? Minya salaka, azalaka ndenge nini ou esengi ke bo soutenir y. Kaka to zakana ka pona ko critiquer mais to sungarate. Toye bisape artiste na biso yazaka boy mais to lingaka zala de boy aza muto changer oyoka soki 2-3 personnes balobi oyoka peut-être il lo sala ka mona ngo sa bebi no mona ngo sa mabe to loba yo sa lelo ka malamu. Pourquoi Kofi Olomide soutenir mwana na été mazo soutenir Ferregola? Ouais, ça wingue. À soutenir Ferregola, ouais, ça wingue. Il y a quelque chose entre père et fils au comment. Malgré Azwana soutien Moutoute, mais son concert a récite n'a qui vraiment 100%. Récite n'a qui vraiment 100%. Tous on a pour la rotala double arena, il y a papa Nabiso, Hervé, l'artiste de mon pays. Donc on a nara pour quoi applaudir, tous on quoi appuyer, tous on continuer quoi appuyer. Tu es bien bien. Malgré que besoin dans 9000 places et carrément moulay mais à Betty.
abeti pe kaka arena. Et ça ka arena. Nous surtout tout de ngo ba arena. Paris la Défense Arena, Adidas Arena, donc nous faisons ba arena. Le plus important Betty. Tout soutenir l'artiste na biso. Surtout dans zone à CT et pas attaché de presse. Et pas attaché de presse. Mais n'a-t-il au collé? Dans le berceau, son que n'a pas n'a-t-il au collé? N'a-t-il au collé? Tu es pas qui obiso non soza ya est victime, mais le long lobby que ça soit est victime té au commis libre, au commis au milieu du village. Mais jusque là non le belli concert à papa RVT. Et pour ça le milieu du village, ça la peine le là-bas. Non tant à la comboté, bango bas au milieu du village. Netinga yo pe la dame d'or Olga Makengo. Batu ba komi pe ko déclarer à trop. Tu es là pour parler de Ferregola. Ça les la biso promotion à Ferregola. Batacho de presse au bakenda qui y a une victime. Au baby que fallait qui m'a envoyé nene au boko ke ko lobela ngote. Bon monika singana fallait la tête dans loketo ana. Ezaki mama na nali boko ke ko salela ngo ni na makasi ba challenge kutu. Kaka singa wana akangaki on loketo pourquoi? Ezaki lora makasi bolinge bolobela. Pourquoi na concert ya ezaki ya wapi? Oh fallait la tela ki Jeep. L'Angleterre. Pourquoi fallait l'attaquer Jeep? Place bien sur la tiba pantalon mais comme kuna alati Jeep, c'était pourquoi? Bon, on a expliqué pas de raison. Il y a Jeep. Il y a artiste fallu pour pendant concert wana. C'est juste parce que Zamboka ya reine. Et Zamboka ya reine, il fallait qu'il y ait des bongo. Akoke ko leta makasité que ceux qui ont ndenge Zamboka reine et qu'il n'a bongo. Beaucoup barena fallait zaki toko makasi mais bato memaki beaucoup ko sala la promotion na ngote. Unga banda kaka na singa na loketo lataki. Boy na Jeep pour lataki Jeep. Bo définir ango, bo kotisi bato na bene lengi nango bato balinga ki ba sentir ango mais nyonso tout. Bon mon était que après ba concert non soit fallait zaki reçu mais a omela ki trop en actualité. A omela kité. A omela kité pourquoi? Kaka batache de presse ne bango na bango bulu yeke kota kisko batu. Batiki kolobela concert ba fixer regard na bango matoi na bango na koyoka siko koswana. Nani alobi nini? Nani azongisi nini? Nani afingi nani? Tosunga ki artiste était? Bosunga ki artiste était. Bosunga ki artiste était. Ah, donc, barena na ye, nyon se zaki réussi mais a oumela et oumeli une actualité pou et là li pona nini. Boko ke ko lobela mote boko ko c'est la promotion. Ya ba concerté. To ligne dans le 4 avec Bagoloa. Après concert, bon continuer kolobelango à la cas simple en actualité. Bon actualité artiste était. Ba chroniqueur o bakenda ki na artiste en fali pour ba bomaki actualité na e. Pendant que ba concert na ses accuracy. Toujours c'est la siko na ngambo papa Hervé, Adidas Arena. Totala et vous allez peka ndenge moko liste o déjà zo sala ya bato azo mema et ko za la peka ndenge moko on ne sait pas to yebi nante. Comme on dit, nous on vous regarde seulement. Ceux qui réussissent tokoya karakoloba. Mais je crois qu'il faut réussir parce que je connais pas Hervé. Je connais Ferregola, celui qu'on appelle Jésus de Nuance. Le 20, après concert, après quand le 20 soit analyse la mort au sala. Il y a concert à Pape Hervé.
nayoki pe na ngambo afali pour pa chepe lisusu date. Après concert tokoya pe kaka na analyse kolobela. Et nous on est au milieu du village, tous ni pour ni contre. Vraiment, je crois que nazo chuté vraiment vers la fin, il y a analyse nangai. Et c'est quand bomoni mabe vraiment beaucoup mana ba commentaire. Commentez, aimez, partagez cette émission, ça nous fera vraiment du bien. Bah commentaire nabino, bah critique nabino et ça la raque to bongi samsala. Moi votre humble servante, la dame d'or Olga Makengo. Na rozala wana kaka kuna romemela rabino basango o ezali ya very. Bah commentaire nabino botika karanase, ça me fera du bien. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup mon caméraman Michael Mayola et à la grande équipe de JNZ News. Grâce Nayende, Boyambingaï, Nabanda Kunabino et surtout restez branchés sur notre chaîne JNZ News. Vous ne serez pas déçus. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je dis déjà au revoir. On se retrouve prochainement.